oya kiyaki nai net na pa na nga oya kiyaki nai oya kiyaki oya tikala tikali biso nde bien biso nde fali poto na wa cimetière net nga inde na abwe na musicien na ke poto na kosani oke continuer musique ko beta ba concert na kosani do songo musicien nini wa na poto aleki musicien na Congo na succès wa na poto pe ndabu aleki ata bona tangi gaka net innocent aleki innocent succès mutu monta koloba likamba fali na Congo eswinga pour net na soto chino en Afrique no fala za numéro 1 ya nini ba mise tout oyo bana choc ya te ba mise ba longo te choc net nga pena ndena abo choc mo kana na ngonde ba mise baki parce que c'est que nous trop hein est-ce que yo nga tangelo ba choc na ngati bona chata de net nani kaka buya na busol bamsube ba kimi bamsu ba kimite tala bongisi tala ndenge wayo bongisi aïe 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 waza mukolo ndemto mo ba oyo benga mikolo ana ndemba kimi trou net animation yebsanga tango kimi ana uzani na miki akeba David bandela David na Joana oh pote na age na ke poto pona ko bandela vie moi sinon so na poto tigala pona moi sinon uzana zoba na poto parents français comme da parents moi ça na traîner na zeme bango batikali nyonso wana ataba sali 50 ans na musique bon c'est l'autre mais ma musicien na poto o ameme 5 mois be 6 mois na poto ali musicien na tikali bango lokwa banda luka poto merci botika na poto bonne chance moni poto encore vient na Billy Cedra ba génération o balobara ba 5e génération na tie wana na tie na ba papa oyo mbate otie na ba innocent na tie na mena bango tu na ba innocent na ba nani bango tu fallait un leader na bango oui bien fallait un leader à innocent ta te mi lolo ando boya mutu so ya c'était ya le ki yo mambia ça yo c'est noti la musique il fallait innocent avec humanisme innocent avec absolument c'est le kili ingeta Usola mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama mnaona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Otoyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilele na ndenga ilusa. Victoria Certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron, autrement dit la fille qui dérange. Voilà, je suis là pour la déranger. Bah, you marbato, moussous peut-être va se sentir à l'aise dans ma camoussous. Les lotos, le blaka makambo, yoko ningsara, mon nabiso, ya musique, mon nabiso, ya ba comédien, mon nabiso, ya ba chroniqueur. Voilà, je dis d'abord merci beaucoup à Gisolo qui est dans cette caméra, merci à Dassel Izina montage et surtout merci à mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas, partenaire nanga ba soutenir na musala parce que sans bino tout cela vraiment na makasité ya kosala vraiment ba émission à part makaso nda ba pesa rabiso mais bino pe boza très important. Là je commence d'abord par Ado Senga maître Sengi depuis la Suisse, bala 1m95 ya pembe. Bamsou ba long jambe ya lokuta Ado Senga nde long jambe ya pembe depuis la Suisse, c'est papa na Rossetti Disengo Moka aussi, merci beaucoup à Mamie Dai depuis l'Anvers, maman Belgique il y a 2, maman Belgique 4 Beka Bernice qui faille donc Batutu Balingara Jemima Ibele
nalinga kabino moi mingi. Voilà, je suis là na mon côté bengenani. Ah, Wario. Aza Wario, aza moto afali, a défendre afali poupa. Donc benga quoi ba soldat quoi. Il s'appelle Nguli Kadima, to meka ko solane par rapport à makambo e komeli bango to benga ngo choc kotoni. Départ to ko solango. Voilà, gisole fumula nga na invité nanga Nguli Kadima. Nguli to mula micro to solana. So Nguli boni Kimizali. Bonne santé, ma caméra ça c'est bon. Ouais, ma monsieur marchait bien par la grâce de Dieu quoi. Fallait pour prendre ma cam. Donc bali ko so benga ming nguli fo baksela ngande fala benga ex Mukonza Banyoka. Ah, Nguli ex Mukonza Banyoka. Nguli Kadima ex Mukonza Banyoka. Donc zara Mukonza Banyoka otika. Natika. Banyoka on banani? Ex Mukonza Banyoka. Temo ex Mukonza Banyoka parce que Banyoka nde banani. Parce que ton bi ex Banyoka. C'est parce que oza ba identité banani, eza batu, eza banyama. Ex Mukonza Banyoka. Ezaka kiri. Eza kiriti. Ba ming ba basinde. Ah, moi ba bien ex Mukonza Banyoka. Les ex ba chéri, Mukonza ba chéri, de qui ba momi trop. Ex que na ali souti, na ali subongote. Qui ba micro, si maintenant micro ex Mukonza Banyoka. Voilà donc toko sola Nguli Kadima ex Mukonza Banyoka pour que ça la bientôt balaka mon actualité na bino pour batuba zaki kozela. Ça fait au moins nga zoe bango biso aba non ça qui corona le 10 mars déjà ba monsieur déjà na libana mboka bazui temps ebelé hein ba 7 mois pe ba 8 mois pe libana mboka te va arriver ba koya grand complet quand ba promettre ce que koya biso nyonso mais to kamwe 5 départ je cite Golo Solo Boussole Kabuya nazu Billy Santé et puis Cousteau déjà par rapport à départ il y a c'est pour te quand on a arrivé tout que non ba départ il y a mission ba kimi réaction na ba warriors ani na pesona moti na batuto balinga fali poupa quoi batuto balinga fali batumsu te ka fali bon o akiyaki nae net na pa na nga o akiyaki nae o akiyaki o atikala tikali biso nde bien biso nde fali net na minute so longwe pendo kiwapi. Oh, mais aucun n'a pas de place, tu vas vous vivre en haut. Tu as un cimetière. Tu as un musicien, tu as un poteau dans Rosani. Aucun continue musique. Tu as un concert dans Rosani. Donc, si on va qu'il y a un musicien, tu vas faire un poteau dans le cimetière. Mais musicien, il y a un poteau avec qui musicien en Congo le succès. Ou un poteau pendant alligator, bon a tangé gaka, net innocent, avec innocent succès. C'est le long jam, tu n'auras long jam, c'est le hasard. N'importe où. N'importe où. Assez peu moins de monnaie. On est en train de faire téléphone, on a un peu de innocent, on a l'ingénieur mais na yokaki. Magoza wario moyo kaka. Moi na lingakete. Ntanzamba sala. Ntanzamba sala na lingakete. Parce que ta innocent na lingakete mais na yokaba nzimbone. Parce que mutulugo otangela ngana azaka na animateur. Animateur okimi oke poto sani bila lekit po bila sa mambo bila longwa sa mambo o batutu ba kamwa mais c'est le wasani c'est le longwa sani le bande ko longwa nda sani wala beta nzemba fula yi fera yo beta nzemba fuli alongwa ka fingi bango c'est bon ça isuni mais c'est normal pe bo finga parce que yeni mta teleme la rappel leader na bino hein yo muto ko temela so temel fali c'est ko leki fali. So te mais la mutu se faut les cas. Mais à propos les soit à propos les soit kabino hein so ka ba beske lo mo pa ikoti no chuki. Ko moninga. Simba ba mutu monta ko lo balikamba fali na Congo et swinga. Pour net na so to tino en Afrique no faire ça numéro 1. Ya nini? Ouais ba mission tout yo. Te numéro 1 la musique azala raté ah. Te azala to. Mo boto ba voter ngo yebi te ba voter ngo te mama. Numéro 1 la musique azala te ba to ba sa. Ngam na lobi on te. Ngam na lobi on te to kende to vérifier tati na ba chombo to ko to vérifier. Voilà bino bo koma la bino ndé koma mais c'est pas la vérité que numéro 1 la musique azala raté hein. Na oki on peut gâcher. Ba seigneur le ku ba yemba ba papa na biso ba jano bombenga ba nani mais ba benga numéro 1 azala. Omoni ce connaître na kifali. Biso na kifali na minso to loba. Fubo kango bien. Kisika na bango ezaki kala na biso. Moni bonde ba obulelo baza sika. Mutu mo abimi ando ganga ngai. Biso do mona danger te. Mais kana bino bozaka ndé. Sala yango. Kana no bozaka ndé.
mais soda mutu alobaki kala na eza kisika na yo eza kala na nga seke yo tango omona ya msolo ati ba Versace lati ba Givenchy ngada na lata kango na batamo tango somona ke yo na tango bo leader mo tia choko me nga tsaka da choko kala la ba eternel mais nyoso wana yo lingo sala lelo nga na sala yango sikopona na tenso sango ti OK atana ocha atayo bando cha choko nga tsaka ngona batamo roboy na yo ko pa na garder chocolat na nga nga sikoto na sala on atali ya tasuna ngina landa su ye mte fola ndanga fo ando sala o nga salaki ti ekoma lelo. On dit comme si voilà on dit comme si voilà choc ya te ba mise ba longwe te choc net nga pena na abo choc mo kana na ngo ndeba mise baki parce que c'est que nous trop hein est-ce que yo nga tangelo ba choc na ngati bona chata de net na kaka buya na busol pona net busol penalty pona biso famille ya famille da mutu kabuya siko ngongwa na ebiti sona tuzwango lisusu nandinga mo bilengi na sala ka na ndimiti loba fali akende kuna kobeta na ndinga ba mikili nde to récupérer kabuya yo chamo ngongo mais na ndenga kini ya kabuya mswazati mais appela makamsubi bane peso occupé sous kabuya te preuve aneke na contrôle abwaka te atalika ke mais ba seri wana kabuya zaki na mutu moko boye taka ba koluke tishi bango wana na ba dream bazube na kaba kiwe kabuya président libanda alali apo na kwiti mote to zuye to mimi mikili mo changement to boya ya avant na okuna po bamsube ba kimi bamsuba kimiti talo bongisi moko nde mto ziba tala ndenge wayo bongisi ay waza mukolo nde mto mo ba oyo benga mikolo ana nde mbakimi ba mikolo le tinga bengi nani mukolo nga bengi mutu mukolo yo moko yebi nga bengi mutu mukolo nga na otanga bakombo mo ba tuna otanga bakombo ka deux personnes nga bengi mutu mukolo na micro na nga bengi mutu mukolo ba misu wana bon lokwa ba mikolo fo ba ki ba sa ba vie Boussole a trahi. Boussole a trahi Yaya. Elle a trahi la famille. Bon, Boussole peine des années. Bon, Boussole peine à on mata kimi hein. Dobotiki. Totiki. Ta colle na musique. Yo on va que na Boussole na ba colle monique non. A commis da vétéran totikae. Té, tout ça la logique. Parce que nani oh, yom ta bandi allo, yom ta bandi générique. Ce que botiki est. Na zana so abeti so elo na emosko ne succès ne mwana. Mona mito succès ne mwana so abeti pelo ne mosiko succès ne mwana donc ya ba succès mobo ya ba goût fala pesi au goût ali yo komi place mobo au café yo café mutu ba bina ngomoni ba sabotaka Dubai ya ba Bel-Air ba comme ba Boussole sko bousdo bo sabotaka Dubai animateur na bino pa boaka me bo sabotaka na orchestre na bino mais boké na Boussole a trahi bino boye muto aloba so ba mimaki nga trahi te anga zonga anki maponya ke ne boulot wana selon ye bendeli te selon ka ba wa yo moko na moko ya kana bandela ya bongo mutu na mutu azan grâce na epe mutu azan journée ngalo na oké Paris lobi peyo izate so yoke Paris nga alili na kumucha likuni ya banini yake après so na yeto ko molo baki ayete so ba meko ngala ngala zuma izaka te wana ya chance na yake ipatika la tikali yo pe zilande tu na otota soko uzonga e bo siko bo regete kusto te poani parce que kusto ayimba kitoko na tax shop na ba kudya ba ko bina pena so na makama ba dance na monaka fali kusto Nathan kasi na ebite po Nathan basala bamba ina te kusto na Nathan basala diomo même ba bimi liboso bamba le bazongisima ba pesa mo elengi mo fali ba kenda batikala na feri na quartier latin fali pas que n'a pas de na faire na quartier. Oui, choc ya makasi. Tani ngo dotoka ya choc. Mais na bi mutoko na ponction te po esengo ya fali na ba o ba ezali. De ba za mutokite ke ya bato batikali yo bakimi. Mais batiki trou. Net animation. Yet sanga tango kimi ala uzani na miki. Aki banda vite. Banda vite. Na Joana. Oh. Pote na age. Na ke poto pona ko bandela vie. So moi si ba bensio, be o tsebe kula pona moi si mo boy. O te moi si mo zen. So na na poto tigala pona moi si na no zana zoba na. So ba ndeni ni parent français comme da parent moi ça na traîna zem. C'est ndo za ba mo sungara o. Ba mo sali sara pona moi si. Pona débit. Nga pe na zo ka G, eno bandeli na. Mais za moni okoli. Na zo ka G.
mais mon yo no za ba ka ngono na pale obi matin moi so so na basani moi so ba kusha moi na sukula ka moi so ko lukilo mbongo mais pas fali aki bongo te so yo ke na kuna bo fa na rep ici mtu azo transport na miki ba memio c'est combien de mois la poto bongo basali bon ça non ana mi yenda zana bango o batika linio swana ataba sali 50 ans na musique bon c'est l'autre ah mais ma miseni na poto o a meme 5 mois 6 mois na poto allez mission na tikali mais pe quand demo ton peut fallait ba non mais pas ouais et pas Kofi mais fallait que na poto fallait ti depuis Kofi ando emi na poto ata jour monte fallait tika na poto ata yo tika yo ba kino ya ata jour monte ake poto beti concert zunga ke o Dubai o wapi partout ando zonga ya ngona chance na eti l'autre mo moni fallait po ayeba ke lo nini oluka bango lokwa bando luka poto merci botika na poto bonne chance moni poto encore vient na Billy Cedra Billy Cedra tu otri trop Billy ya Billy bato beta veana avarit solo eke to ebeka ke yende muta yebi ko beta solo ko leka batu tout c'est que ana ngoka yete Billy ka te muta beta sente leka batu tout ke golo solo patikali ba ngauna na posa ba tu batika mo fali faire aux autres qu'est-ce qu'on baki na bon kuna bi mo ni botika là yemo ayo banda la via papa yemba ndo sandeni papa yemba combien de misa tika na poto o yabi ke te botika la banda o yake papa yemba kinyi mais soka nga ki poto atiki ba misia ke kuna bango o batika la kuna abeti na bango zaki bongo te bopo ani falite mais o comprend papa te Yesu te Jésus a kamon la musique Jésus a fait rigoler Jésus a mort fait rigoler Jésus de nuance au nguli Jésus a mort te ba na musique fait rigoler Jésus de nuance ikasiya za ba nuance obi bien Jésus de nuance ko fali Yesu ya nini ya mobikisi te Yesu ya mobikisi o te ya mamutu mobikisi o te Yesu ya mobikisi ayo sauver biso Jésus le sauveur Yesu le sauveur musique na Congo ezana nguli makambo lo babona TV mais ngana oloba na obienti musique ba sauver musique ba baba we to bibango tu ba bango na ba fali ba misa ba 5e génération ba o ba bima c'est comme ta sauver musique ya Congo na ba 5e génération na yo classe a fali na tena ngai na otiena ngai fali na tiena ba génération o ba lo ba 5e génération na tie wana na tiena ba papa we mbate otiena ba innocent na tiena mena bango tu na ba innocent na ba nani bango tu fallait un leader na bango oui bien fallait un leader innocent ta te 1000 ando boya mutu so ya bisete ya le kiyo mambia sa yo sa noti la musique il fallait innocent avec humanisme innocent avec absolument c'est le qu'il est ingeta tem to na style n'est pas musique faire abeta odemba faire abeta odemba fala beta rumba papa moro boye akene gara na boati bo avandi maman c'est le qu'il est te oninga ta mandam ata soko tele mate papa na so ba chega nzimba faire nezani o ala ta pembe nzemo ala ta pembe boye comment on a équilibré nzemo na ma meilleure chemise nzemo na père wana so zo mena whisky zo kanti mona bachala 5e race maman mais nzemo faire beaucoup monde dit moi un peu comprendre que innocent on le côté ba guerre mo azana te so ba ni ba no chao boyo ba no bete so ka ba génique zayo préféré bongo po bozora comme adversaire à musique il a fallu bozora nani mais adversaire na nenga musique ezanani jibe na wira to bandoki jibe na wira kofina papa wemba so kiti falina na faire sili ba o mususu na baza ba distraction ya musique moni net innocent abundana na masane gezi po geza masane wana be na masane o ba mumba ba ko bunda ka ba nini mais place o luka kota net innocent moni ngai so butela nga so kan sanga man fou wana bien te moni ngai wana na ba mam na yo za mo ba mbongo na yo ba oui ale ko pe na beauté ale ko pe na aspect ale ko pe na mbongo ale ko pe na leader zo boko la base yo no zo boko la te mais oui mais no ba boko la nga te innocent yo ko moni nga to na mbongo ngo boko la ngati po linga no te mais so ba boko la boko te soki elongola la mamutu
Koto tongo ndeni. Soki bima. Te, inga innocent boko la ngati. Ndeni. Ngande na abuna ba mission tout boyo kapena, ba mission tout. Nga inde na abu mtakozo wa charge na ngala moko. Nani? Ka mtu moko. Nani? Le king. Aigle. Aigle. Babe mko ba kanga biso ba cash. Tata mtu kanga aigle cash. Est aigle vana cash. Donc on voit que mtu mo mutu et ça bientôt so aigle tient na cash. Isa marate. Batu bavana ba cash de ba chaku. Mais aussi aigle tient na cash. Pas panza cash wana obendeni. Eko si marate, fallait l'équipe bango. Fallait pour pas. Ceux qui vraiment hôtel émission bien bateau ba hôtel lango. Père nanga ve nanga mambutu félicitations na osali. Pondé la mission ba 5 mois 6 mois na ba mission na poto charge nyos na mutu na o. Charge ba mission poto to ba na vanda kuna ba na vanda ba mo mutu to vanda chi. Ba ekoto ba eko ba mission ko kolana ba salon ba tu. Ba komona pa et pas vient na biso ikote. Pas vient na biso ikote. Nganda ntaba. Mais pour mes até mo tu on na salon sko kimi. Ola la su happy. Veille côté ça va falloir c'est ba bengani on mi facette chege money mais félicitations na le king tala le king c'est quoi monsieur baye na nini ba baye moi j'ai mai be na à la colis nga utu na nga colis te bo baye le bon ngati kabuya ramla ndo zila ila nga colis mais na peut so atinda na kabuya takayo kabuya bongoli motema. Et ça y est. Nous avons la poto. Yo bena. Vous avez un mabani, mais Zara na ba mikile simba. Ba so ba ba zongeli so ba via makolo, ba via ba moto. O ebiso mutu ayekini. Na 5 ba sali ana. Azongeli na 5 mois ba sali. Azongeli makolo. C'est que yebenda ndoki. Ngalo ba ndoki abina ndoti. Moni yo so tambo makolo wa ndoti. Catch, j'ai mai bele kuto ana mutu ke boyo. Ye ou toi la mutuka. Mutuka boyo mtu sali 5 mois la poto. Faut se mettre catch it. Faut se mettre catch. Fallait même oyi asombela te. Yo mo mi sombela te papa. Ozula makamu. Ba relation poto ndo za la 12 valises ya yo moko. Ambasinda bominga na pa aéroport. Tala na 12 valises ambasi. To sali onini. Ambasi jema ebela ya kunanga la ya time utinoshi. Na yela ngozwa da ambasi balobi ambasi na roya. Emmanuel Macron a lali pongi ya dodo. Emmanuel Macron a lali. Il a dit que Mangamutu kitoko voilà. Donc batutu bota la biso balobi F victime de makambuto chuté na biso batoyo auti ba départ ba Kinshasa to moni toyoki bato ba na aéroport. C'est comme si ozwa information ya bien. C'est comme si héritier Watanabe na Fabregas Maestro ba ki avion moko. Et tant que yo posa muta musique. Est-ce que ça solo? C'est batu ba na 4 babino abetaki kara na héritier abetaki Fabregas kara na 4 avion. Yango ton ba kiti boepe héritier pesi Fabregas mbote Fabregas abetaki kara na miso batu. A donc c'est oya c'est ki na 4 avion. Yo sko olbani par rapport na moi respect la musique yango. Ba ndenge na bazalaka. Wenge pende ko moki fo. Po wenge so boza ini. Na ko sabino te batu msuso ba bima bo beta bango fort. OK. Po bo bimisa na obana, bo bimisa ba koko. Wera zo sona ba kokololo. Bongo bino siko ba papa bongo bosaka kutena muninga obusane ba ndenge moko obude. Kutena bobude. Eke bien te. Eke bena vrai bien te. Po e comme ba rankine mususu na ba wengo e comme amina ka aye ati fina e 12. Iloko na te bo benga ete. Te loko na bo sabo ete. Neti pena héritier. Héritier innocent ko loba ate ton yoza. Innocent ko ganga ate ton yo innocent za. Ton héritier za. Bon, ton héritier za. Il faut innocence amna so héritier bimi bo abangi. Fab grâce bimi bo abangi. Po bino boza bana wenge. Mais bo tika ba moi na mo boya po anini. Boza ba rankine mo boye. Okomona ta mutu na kat na ka yo posa en carrière télé mi atana embouteillage boy o ça da mbote ya boy o boudé o l'accès ga ki ngana héritier yi pa l'action kuna ki ngana suki boto ngaso na so nani toza mama bato ba héritier ba moté i boto excusez nga boyo te mi la ngapa Fabregas goza batut héritier a goza pe veno
yo boza vena mais so bo mwani ba place mo boy o karana avion musu ba beto karana rokita karana avion bo ti place mo musika bo rosa pe crash bino mba bo kufi biso ne tonga tout ce qui a ba passer à artiste mso ba dai na bino mi balé na kati avion ba boud bo kitina se boud parce que porter les binoni bo ça biso na porter ni conseil bo bo ma moto on a pour et on a une importance té mais wenge senga moi elo moi bon te to boyite wenge senga 24 bar 80 tangu yo za na poto nga za na poto to mo na te mais to en avion to kutani mais quand même mon mbote yo ko zape au va no kuna première classe libo so nga première classe na sima mais ko zapo le kabo ko suba bu ko moninga ya yo za ndeni yo mbote ko subi no tango le kato pene mbote te isa ya lote mais déjà to monani tant to kita bonne chance bonne chance si li mutom to sa mamne mais na ba nemo yo bude muningo muni na kata avion ko sa pe crash bu kufi ya biki mais idée o ya suka poto comme dans suka to chuter idée au faire azo ki asangisa bango tout mwelo moi bonne idée OK déjà ton na wa ki on a sipé là qui bonne idée mais faire est-ce que faut ça maele OK o buzo bezalaka yo spécial idée mais tout le monde pas zui dans mais na ba na mitema moya mabe omona ondimane mais ngaso na ye place wana batu msupe ndefona fina ata mbote na ngabo ozwati nyoso na ezongi pas faire de bobenga nga pas déjà c'est le wa bila se wa moni anga bilo ata mbote na ngozwati mais bila yaki na idée wana ti bila yaki na idée ke to kuta na to sula ko mutu mo mtabengi biso maman bil ba okipe na idée ke tellement mutu se ka benga biso pe se ke ba 12 ezalaki comment ba omba ba sula mais mutu wa bwaka OK fou faire quand même deux fois à Maël na mambo alinga sala mais ba félicitations na mambo sala. Voilà, merci beaucoup Nguli Kadima, très bien dit. Entre-temps on a bien son émission on dit mettre qu'on réfléchit boé. Natala abino, ngana nga cameraman. Mais na za so bosse émission ton dans sima caméra Natala abino. OK, c'est le bien hein. Moi na Maël. Se défendre bien. Ayiba ka Maël pas ba to Maël. Le poko sima micro, pour mon pas za cameraman. Sima micro. Oh. Ba belé la ko tu tanga ba combo. C'est mon ba pas za cameraman. Forminga. Lo simbisinga da abwe formation. Tu mon ba pas za pe cameraman. Fils un non moi da berrer na nga. Si to ça no bo fo ni ma pe berrer. Erreur no ya nini? Micro na nga mo za berrer. Mon fola za micro be bon bo comprendre nga la cameraman. Nga ipe na ebisa ba journaliste wa bandisika te micro no fo za aboy. Mo ni nga pe. Cameraman azali boso na nga na ebisa nga te micro no fo za aboy. Bah tout va caméra Freddy Akimbe tu es belé bango tu va caméra ko basima micro ya mbala sima na biki okoyenga isusu esimba voilà merci beaucoup ce que ba misa ba qui arrivé à fier moko patron na bango za mkoni parce que ba misa ba fallait a été bon arrivé na epina na ngona mutute na ko lobelo mo buite o na ebina onti photo to yo kalisusu to e ba isusu ya mkoloni ni po ensemble. Voilà, merci beaucoup. Tout comme na souka so d'appel na batino au copo lancer bango occasion yango ozaka wario mais mo kizarande na sima. Parce que occasion yango bete mabanga na yo pesa pe numéro na yo pour la minute to so en tout cas Nguli se défendait bien. Comme peut aussi peu mi ezaka. Ndena mbu na pesiga ba tutu balinga fali le king aigle na pesi bango mbote na pesi long jam mbote. Merci beaucoup. Maman pas fandi kuna. Maman Meta. Maman Meta. Moi c'est tokos. Les grands caméramans appellent son mot. Na ba te bien appelle son mot de pesa numéro. Numéro na ngeza plus de 143 89 37 59 166. Plus de 143 89 37 59 166. Donc, so benga zunguli. So benga zunguli. Na pesi Dorcas. Mbote na ebele. Bo ebele te. Voilà. Te ba kota. O menga de pesi numéro. Oui mo comprendre. O ko ba Congo Victoria et rendre chaîne numéro donc makambu bo comprendre c'était pour le plaisir ba Warion. Pour aider à adoucir nos thèmes qui sont dans la choc makasi ngana loba ngoma sur au milieu du village tant bato avec je ngana kolobela fali nanko
ndeko langa mongo isola yeso bokelo lokondo mwana pa bandal akosa musique ya kitoko pardon utikanga pardon ayi ndeko langa bokelo to koluka nkai ngai to kozonga na mboka la bokelo lokondo to kepena kuna bokungu inkela bakisaka elo moko ba wayo fo mutu na mutu abundana ndei na ye okay soto okangama ka mutu nyoso ka biso ba wayo afali to abiso ba wayo afali mais bosala mais faut kozala pe mutu mo azen indépendant abundela fali na ba charge na ye moko net nganga ya na ngaba mamla bino te ba wayo na ya kate me na wayo nga na bundela fali nga moko nga na kuta na fali te me na bundela ke nga mais je na kuta na comprendre ex mokonza banyoka yo voilà likadi ma charge voilà, merci beaucoup, merci pour l'assistance à Immortel Meta, la joie Meta, Laetitia la joie Meta, et aussi merci aussi Naba charge tout bas défenseur, bah tout l'engagement ibélé donc ado senga depuis la Suisse, maman veut bien la japonaise, mamie date depuis l'Anvers, bah fan nanga tout, na lable moi ami na krakable moi à koleka, donc c'était un plaisir de partager ces plateaux, na invité nanga, on se retrouve prochainement, merci na Gisoloy, merci na la scène Isina montage, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir et bye bye. C'est 001. Donc, tu as un number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a maman Amna, donc, total la Victoria TV, Nandenga Indusa, Nandenga Makambo. News à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Nous ensemble. Sida bilele nandenga indusa Victoria Certa. Amen.